ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala uyu iza ilamba ya nkembo miso oyo emesana komoni lukuti tinga na kati ya ndako moko ezalaki neti sali moko ya opération namonaki table wana alalisi ngai alalisi nga makambo oyo asalaki nayebaki te. Après abengi ngai Rachel elamuka na lamuka ayebisi nga tala sanza na yo ye namonaki sanza na ezalaki ebandeli mpe suka te. Donc na bandaki kotala sanza ngo ndenge ekiti pena na fenêtre. Après kala mingi te namonaki na komi neti na liboso ya sanza wana namonaki neti moto akangi nga maboko me namonaki te abandi komatanga likolo mbangu tellement nazalaki na kobanga natalaki na se ayebisi ngai kondima na yo ezali moke nake kozongisa o na koyaka kozwa yo mbala ya nsima. Namonaki lumière moko ekotaki me bango bamonaki yango te ebetaki nga na miso esili nabandi komona makambo mosusu oke efale namona namoni ke bazwani bango misato bakangi ngai tobandi komata makasi likolo na kopesa exemple neti ya fusée nabandi komata tobandi komata bongo tomati pene tozwaki temps fusée kutu mbango oyo azalaka nango wana eleki. Après tokomi na place moko espace namoni likolo efungwami ntango likolo efungwamaki namoni ke bango deja baza kuna na kati. Après bazwi babengi nga tendance na ngai ezalaki kaka ya liboso ndenge natalaki na se natali na se namoni ke tozalaka na kati ya trou libulu mpenza neti rond moko boye kuna nde tozalaka na kati natuni kuna wapi alobi ke mokili na bino ezalaka se bongo. Après po bazalaki na baterme bandaki korépondre ngai. Après natuni bango bongo nazomona molili me mwinda moko ya mokie alobi kuna mwinda wana yango nde bozalaka na yango. Après nalobi nalobi esalaki ngai pasi nabi nzoka nde tozalaka na molili bayeki wi mokili na bino ezalaka se bongo. Après babendaki ngai na bandaki kolela kombo na ngai Sœur Rachel Mabondeli. Donc Mabondeli ezaki parent na nga mutu bapesaki donc Rachel c'est la même chose mais eza pe na signification nango. Donc na ye liboso na bino mpo naya naza na message oyo Nzambe apesi ke naya kopesa na peuple de Dieu alobi nalekisa yango te 2019 fo naloba yango na 2019 mpona napesa yango na peuple de Dieu yango wana na ye liboso na bino na ye mpona makasi na nga moko te me na ye mpona makasi na ye mpo ye moto apermettre yango. Donc nako se présenter Sœur Rachel aza mariée, maman ya bana 4, donc maman ya bana ebele pe po na boti pe bana oyo bayeke par-ci par-là donc yango na lobi bongo na ko passer message na ngai témoignage na nga Sœur Rachel na ko banda na ibandeli. Donc Sœur Rachel déjà azalaki moponami banda kala na kopesa ba exemple à partir à l'âge de 6 ans na koti classe kokota classe ezalaki ke soki bazotangisa boye na otala boye nazo comprendre te mais soki naki kolala namoni makambo nyonso bapesaki ngai wana ezalaki na l'âge de 6 ans. Après naza na histoire moko eza moninga na ngai moko tobandaki kotanga na ye mpo na bandaki kozala mingi na bagarçon par rapport à bafille. Ntango tozalaki mingi na bagarçon tobandaki komema na bakaye basaki ke yo memela ngai alobi memela nga mais ezalaka jour ye apesaki ngai oyo ye saki na ye nakei na ndako nalali namoni ke aye kosenga nga saki na ye nga nalobi ke saki na yo opesaki ngai yango na moi nga kozongiselo yango na moi ayebisi nga naza na besoin saki na ngai. Ntango azoloba bongo namoni abongami dragon. Ntango abongami dragon soki alandi nga nalobi au nom de Jésus monoko na ngai ebandaki kobimisa moto omona ezikisi. Soki alandi nga lisusu nayebisi au nom de Jésus monoko na ngai ebimisi moto ezikisi ye. Après naye kolamuka na ndoto wana. Après na tongo nayebisi koko na nga malheureusement aza lisusu te ayebi yango ayebaki yango
nayebisi ke tala ndoto na loti na butu. Ayebisi ngai ke kende kosokola bongo nde oya. Ere na ke kosokola na ye, mbala liboso namona ke tozalaka na mai ya eau bénite na ndako. Azwi mai ya eau bénite, asopeli nga na mutu, apakoli nga na elongi, après azwi bakaye wana asopeli yango mpe mai ya eau bénite. Alobi soki aza na misala akoya te. Akoya kozwa bakaye na ye te. Yo kende koluka ye te. Magazima ndenge kaka alobaki mpe ndenge esalemaki. Après esone après atindi moto ya kozwa bakaye ne ye amona na ye lisusu te. Mpe totikalaka koloba na lisusu te ane wana mpe te ndenge esilaka. Donc yango na ngai napesa bino mpe introduction wana. Après wana c'est Rachel na Angola abandaki kosambela na cité donc aye na Angola. Na Angola donc na prière na catholique na bali na catholique donc tout confirmation tout na sala na catholique. Mais ere na bali na kei tant que faut toluka église mosusu nde na kendaki na Sida da page ezaki cité de paix ya bakabona na ACK. Bakabona na ACK. Kuna nde na yambaki Yesu donc comme mubateli pe mubikisi après na continue kosambela kuna nazalaki mondimika normal. Après toye ko voyager na ye na poto. Mais pasteur nanga azalaki kombo na ye pasteur Abidon natangi kombo na ye azalaki na Sida da page. Donc c'est ça. Na évoluaki kuna. Na évoluaki kuna. Après na ndenge na ya ko voyager na ye na poto. Donc na poto ere na yaki na komi pe nzamba komi ko utiliser nga makasi mais na ko souligner ke ndenge na bandeko komona bandoto wana na bandeko koyebisa moto te parce que na bandeko kolinga pete ke moto ayeba ke na lotaka na nini donc na mona ke ezaki pona ngai moko. Donc ata na moni likambo na kobanga ngo te mona na tali yango kaka na tiki mais na bandeko comprendre makambo ebele mais natikala koloba ngo te ata na famille na ngai ke natikala koloba ngo te. Après wana na contrôleki na centre ndenge ezalaka kaka keso moto aye ale jour mokongo mosali moko ayaki yaka moni ngai ayebisi ngai mama yaka ere na kei ayebisi ngai ke oyebi ke oza mosali nga na bi bon abi ke oui ozali mosali ya monene nde tobandeki kosolola ayebisi ngai bambula ekoya soki totangi 10 ans après 10 ans osalela nzambe makasi nga bi bon abi ke oui omona mpe makambo ebele mais olobaka te mpo obangaka nga na bi oui ya solo abi kobangaka eloko moko te akonseyaki nga mpe makambo ebele. Après wana esalaki ka 2 ans naye komona appel eye ezalaki na 2010 na 2010 nde problème moko elekaki pa na ngai na ndako na nga nalobi nakota jeûne ya 3 jours na jeûne ya 3 jours deuxième jour namoni ke ere nalalaki mwasi moko aye alati bilamba pembe nga nawutaki na kota zamba nazoya ayebisi nga ke ozalaki wapi na bandeki koluka o depuis kala azalaki na kanda nga na bi bon ayebisi ngai ke yaka tokende na yo ere tokei na ye amemaki nga na kati ya ndako moko ezalaki neti sali moko ya opération namonaki table wana alalisi ngai ere alalisi nga makambo oyo asalaki na yebaki te. Après abengi ngai Rachel elamuka ere na lamuki ayebisi nga tala sanza na yo ye ere namonaki sanza na ezalaki ebandeli mpe suka te donc na bandeki kotala sanza ngo ndenge ekiti pena na fenêtre. Après kala mingi te namonaki nakomi neti na liboso ya sanza wana namonaki neti moto akangi nga maboko me namonaki te abandi komata nga likolo mbangu tellement nazalaki na kobanga natalaki na se ayebisi ngai kondima na yo ezali moke nake kozongisa yo na koyaka kozwa yo mbala ya nsima aye mbala moko azongisi ngai me na ane wana ayaki 3 fois mpona azwa ngai me azwaki ngai donc nazalaki toujours na kobanga. Après wana eloko ya liboso akomaki koutilize elateli na nga yango napesi baprotokole nyonso mbote oyo place tobandaki kosambela ke baconseil na bino non esungaki mpe
koloba na bino mais ngai moko nakomaki komeka sikoyo nasomba première liputa nasomba liputa après nabandi kosomba nakomi komona ke liputa eza bien nabanda kolata ke na changer malgré nazalaki mokolo mpenza te nabi te na changer nabandi donc utilisation ya liboso abandaki na koutilize nga eloko oyo nabandaki kolinga te yango nde abandaki nano petit à petit nzambe atravayaka malembe akobanda komema oyo na babiloko moko eza malembe ti akotisa yo na destination oyo ke ye aza nango besoin. Après wana 2012 nabandi kolinga koprie 2013 2014 2015 nabandi kolinga mpenza kosambela mingi na 2016 nde penza oyo nakotaki wana namoni ke peine d'histoire ye moninga moko ayebisi nga ke kotaka na peine d'histoire eza bien bapaster nyonso baza après yango nakotaki na peine d'histoire donc so nakoti minuit ti 5 heures nalalaka te nazwi vexé oyo mabe mais nabandaki kocomprendre te mingi na nini ya français après jour mosusu nabika te nakeluka bible ya lingala nakeluka bible ya lingala pe nakomi kocomprendre maleme nani naye kofocaliser ke nakota na bible ya lingala nati lelo donc natanga na bible ya lingala mpona na comprendre makambo nyonso nazotanga donc c'est ça eza pe mabe te eza langue na biso tokoki kokima yango te donc yango wana natangaka na lingala. Après wana mbala moko na 2016 wana pe nazo utiliser après 2017 nde na continuaki pe na rythme wana pe na 2017 na mois de juin moninga moko abengaki ngai ke mama est-ce que toko participer na nini moko euti mbuka boye baye kosala première année na bango nga na biyo problème te na lamba jour ngo kutumbangu na sengi mbai na nga nazokende côté intel mais nazoya na nga kala mingi te. Après apesa yenga pe nzela na kendaki kuna nde nakutaki basali bazalaki ebele après nde tobandi kosambela esili ere ezalaka ba chrétien babengi moko abengaki ngai atuninga mama osambelaka mpe na miki oexplike après alobi ke olotaka nini ngai nayebi te nalotaka ndoto soki naloti epe nabengi bato oyo ke fo napesa yango napesi mpe esalamaka abi ke fo baencadre yo tout ça mpo namoni ke oza mpenza na likabo ngai nabi yango ok ça va. Après moko pe ayaki ya mibale ya misato ya 4 minde ke alobaki makambo ebele après alobi ke lelo tokopriere yo mpo nzambe deja sala deja makambo ebele aza deja kati na yo eza kaka ke baprie mpo na yo mpe baatrive eloko oyo eza kati na yo bazwaki bango nyonso oyo bayaki wana babandi kosambelelanga bato nyonso bayaki jour wana bayebi na mois oyo nga nazoyeba mois de juin ezalaki le 10 juin bato nyonso bayebi basali na nzambe oyo bazalaki wana bayebi mpe napesi bino mbote na kombo na Yesu bino nyonso bozalaki mpo nakoki kotanga mpe bakombo na bino nyonso te mpo soki naka te moko ekosala mabe me napesi bino place nyonso bokolandanga bokomona ke eza ngai ke moto oyo boprielaki na ane wana. Après wana basambelaki molimo eyaki makasi mbala liboso nazwa pena molimo bango donc nazalaki na talon na bandi kosaute makasi nasotaki penza après bakangaki nga balongoli nga batalon na bandaki kosaute kaka après balobi ke fo bapriere nga mais molimo kolo apesa bango ke bosimba ye motu te babandaki kosambela kaka mosika ke ti molimo ekitaki ale naya kofanda kimia. Après wana tomeko solola na pasteur abanda priere prophète abanda priere nga alobi ke kende nzamba kosala oyo tosali eza activation penda ya mosala na opende nazongaki ndako nalaki premier jour ya deuxième jour nazosambela kaka boye mpo ndenge habitude nazalaki keso nazolinga nakende otika bana omona nasambeli 20 minutes na bimi mais jour wana nasambelaki te nde ezalaki nde alange nde moto ye na monoko nanga nabandaki koloba alange makasi na sante ka monoko ekomi kilo lolemo ekomi pete namoni neti batie ngai anesthésie après wana nakomaki koloba alange makasi après esalaki mpe 20 minutes à 30 minutes 20 à 30 minutes ye kokata après mbangu nabimaki naketika bana classe deuxième jour pe ye nakendeki kosokola kutu na kopuye te nayoka vertige ebetanga makasi bu na kwei mobali nanga azalaki kolala bi Rachel okwei ndenge nini après wana aye atomboli ngai atie ngai likolo ya mbeto nalobi alange après ekataki troisième jour quatrième jour ya cinquième jour mpe na priaki na ngai esili nazokende kotika bana na nzela wana kokende kotika bana nde na 5 minutes kaka nazwaki lisusu molimo ege nazwi molimo alangi eye makasi bana bandi kolela me motu na ngai na banda koyeba ke nazokende tika bana na classe
mais monoko na ngai ebandaki kokangama lisu te, donc nabandaki koloba alangi makasi mpenza. Après wana nabandaki kopusana moninga tozalaki ne na rendez-vous ke tokende makambo ya bana, abengi wana garçon na nga répondre ke oh non mama azoloba ye moko ayaka yoki alobi non eza molimo. Après wana na continuaki nabandaki kocontinue, après nakomaki place moko avant nakoma na ekole ya bana nayokaki nzoto ekomi kilo. Après bayaki bazwi bana batiki bango na ekole. Après babandaki kobenga bapaster, me ngai na misu na ngai nazomona bato misato batelemeli ngai balobi ke tolukaka yo. Makelele wana nabandaki koyoka ngo na kati ya matoi. Natuni bango bolobaki bolukaka ngai, balobiki oui lelo batindi biso toya kozwa yo. Natuni nani atindi bino? Bayebisi ngai ke moto atindi biso batiaki kaka mosapi aza likolo. Après wana babesalaki tu babimisa nga na kati ya motuka, me ngai nabandaki koyoka makambo na bango te, nabandaki komona kaka bato wana bazolanda nga ndenge bazomema ngai ke babimisa nga na kati ya motuka. Après wana nde namonaki bakoti nga na kati ya motuka mosusu mpo bamema nga bazongisa nga na ndako. Après kuna nde eke nakotaki namonaki lumière moko ekotaki, me bango bamonaki yango te, eke betaki nga na miso esili. Nabandaki komona makambo mosusu oke ifale namona. Namoni ke bazwani bango misato bakangi ngai, tobandi komata makasi likolo, na kopesa exemple net ya fusée. Nabandi komata mata. Tobandi komata bongo, tomati pene tozwaki temps fusée kutu ko mbango oyo azalaka nango wana eleki. Après tokomi na place moko espace, namoni likolo efungwami. Tango likolo efungwamaki, namoni ke bango deja baza kuna na kati. Après bazwi babengi nga. Tendance na ngai ezalaki kaka ya liboso ndenge natalaki na se. Enge natali na se, namoni ke tozalaka na kati ya trou, libulu mpenza neti rond moko boye. Kuna nde tozalaka na kati. Natuni kuna wapi? Alobi ke mokili na bino ezalaka se bongo. Après po bazalaki na baterme bandaki ko répondre ngai. Après natuni bango bongo nazomona molili me mwinda moko ya mokie. Alobi kuna mwinda wana yango nde bozalaka na yango. Après nalobi nalobi esalaki ngai pasi. Nabi nzoka nde tozalaka na molili bayeki oui mokili na bino ezalaka se bongo. Après babendaki ngai nabandaki kolela, esalaki ngai pasi. Donc un message jaune na lela ebele. Après bamemi ngai eke tobimi natalaki place sanza ebimelaka. Na moni j'ai ba chiffre bandi kobima mbala liboso na mona j'ai des chiffres. Na bandi komona nete ezobima mbangu na mona ke chiffre 3 etelemaki. Eke na moni chiffre 3 etelemaki, na tuni bango awa tozali wapi? Bayebisi nga ke awa tozali na 3e ciel. Na lobi 3e ciel ezalaka. Bayebisi nga ke Nzambe azalaka na 2e ciel te, Nzambe azalaka na 3e ciel. Kuna nde namonaki mai, namonaki banzete batiango en ordre nyonso tout droit. Tango nalingi kotambola boye bayebisi nga yo koki kotambola awa te parce que bazozela o lisusu likolo. Na tuni bango ke likolo mosusu ezalaka. Bayebisi nga ke oui likolo mosusu ezalaka. Après place wana namonaki ke nalali pongi bamatisi nga lisusu. Bafungoli miso moni ke tozo mata lisusu mbangu. Tozwi trajet o toutaki na se, na ndenge tokomaki na 3e ciel, tobandi komata, tomataki penda toumelaki. Après kuna pe likolo efungwamaki. Na tango likolo efungwamaki, namoni ke jeu de chiffres tokomi, namonaki sanza na 6e ciel. Sanza wana eza ebandeli pe suka te. Na tuni bango namonaki j'ai des chiffres lisusu ebimi, namonaki bakomaki 6, yango nde pesaki 6e ciel, namonaki sanza. Na tuni bango nalobi natambola, bayebisi nga ke kotambola te, awa kutu koyo kotambola te, bazozelo lisusu likolo. Na tuni bango likolo mosusu ezalaka, bayeke oui likolo mosusu ezalaka. Après wana namonaki tobandi komata, tozwi trajet o eutaki na 7 tokoma na 3e tokoma na 6e, yango nde esanganaki penda tozwaki temps tokende kokoma. Après eke tokomaki namonaki lisusu j'ai des chiffres. J'ai des chiffres ene bandi kobeta ebandi kobenda 1 2 3 4 5 6 7. Et donc embrayaki nga nayebi te lisusu eloko nini nakanga na ndenge oyo ebandaki kopesa. Après wana namoni bango place tokomaki bayebisi biso tokomi. Après eke balobi nanga tokomi, namona bango bakei baza lisusu te babungi. Natikali nga moko. Après natali na musika
moi oyo ezalaka oyo ezokota ya 18h epesaka mwa rouge mokie. Après namonaki neti table moko eza ebandeli mpe sutka te mais ezalaki neti un peu lumière ya molai boye. Après wana natelemaki nayoki nde voix ebengi ngai Rachel, 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 nandimaki me voici. Donc ntango nazondima me voici namoni voix oyo ezalaki presque temps ya mula ya ezalaki mosika ekomi penepene na ngai. Après namoni soki nalobi namonaki mutu na kosi namonaki kaka lumière moko ya monene neti efandi na kiti. Mais nabandaki kolingana qualifier lumière wana mais nabandaki kokoka te parce que ezalaki lumière moko makasi okoki kotala yango te. Après na quelques minutes namoni esprit nanga etelemi namoni nzoto na ngai. Natuni ndenge nini nakomi mibale. Albi ke oui miso namoni naka yango wana elali oyo wana esprit na yo etelemi wana nga na bi mambo. Albi ke oui namonaka bino mibale namonaki nzoto na ngai somo biloko matoi oyo nga na bandaki kolata edouble soki nakoki koloba so combien de fois suki oyo na bandaki kotya suki na nga elingama ezalaki ebele salite. Après elamba nalataki ezalaki ya peto te ezalaki mwindu salite ebwakama na se. Na bandaki kolela naluki place kutu na marché pona tambola na batama place ya kobatama ezalaki te. Na bandaki kolela après ayebisi ngai ke Rachel pusana mais nzoto na nga toujours ezalaki na mabele nayokaki nzoto na ngai somo. Pona nini namonaki yango mwindo biloko na bandaki kotya ebandaki koedifie Nzambe te. Nzambe alingi biso tozala ndenge ye lolenge alingeli tozala to exagere te na biloko oyo biso tozotya. Donc yango wana ke namonaki nzoto na nga nayokaki yango somo makasi. Mais tango ye abengaki ngai lisusu deuxième fois akangaki ngai na santaki neti moto akangi ngai mais na bandaki kokoka kotala ye na misu te. Après wana eratukelaki ngai namonaki nalati elamba ya pembe ya nzambala ya pembe ekweya namonaki alataki ngai sapato ya pembe. Après namonaki ye asimbaki kitambala na kitambala ana alobi nakangi yo yango etikalaka kokweya lisu na vi na yo te. Après apesaki ngai 3 bible ayebisi ngai zonga kende koloba sango oyo kuti awa pona koki kobomba ngo te fona loba nyonso oyo ndenge alakisaki ngai. Nalobi ayebisi ngai ke kende ozonga nayebisi ke na kozonga te lumière moko namonaki likolo jamais nakoki komona ngo ana se lumière moko makasi. Après wana namoni quelques minutes bato zaki na bango baye misato babimi lisusu bazwi ngai tobandi okita lisusu mais tokitaki lisusu 6e te tokomaki mbala moko na 3e. Na tuni bango tozokita babi ke non yo moko nde moto kokita. Après natalaki lisusu kuna na se molili nayebisi bango ke non nabandi kolela na bibo tikanga na tikala awa parce que lumière on a kutaki kuna donc eza ebandeli pe suka te. Na bandi kolela babi non faut okende kopesa makambo oyo yo moni awa faut kende ko tika okende ko yebisa peuple de Dieu. Après wana namonaki nde bapesi ngai corde ezalaki na 3 rouleaux donc 3 triplés bapesa ngai yango balobi kita na yango kobungisa yango te fo ezalaka na kati ya vi na yo. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey.
Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo.
moninga sibakendaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini ntango eza koleka ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe. Oh, Alvine Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe.